Oui, salut à tous les amis à God's Love International Venture Give en sigle Nzambe à Pambolabino. Partout vos amis na RD Congo, na Angola, na Congo Brazzaville, na Zambie, na Tanzanie, partout vos amis. Afrique pe mokili mobimba bosepela parce que glivaye lisusu. Soso poto. Pourquoi soso poto? Parce que chaque jour soso poto azobwaka maki, chaque jour glive pe azoya na masola kitoko ba filma bien pona ko elenginize mitema na bino ba super fan. Partout vos amis mokili mobimba bosepela parce que otoye nango dali suite ya film totala ki déjà continuité totala ki première partie et le dali suite. Film oyo tellement bien. Nous avons un meilleur acteur et actrice à Hollywood, comme Tonto Dike. La belle Tonto Dike na film comme on est allé à Maka. Yeko autiko bota mwana na kombo ya Gift. C'est un film. Et Frank Arthur c'est Mubali à Maka. Yeko on est allé Rina na film ngoto René normalement, mais en anglais Rina en prononciation. La belle Yves Essienne Miss Minene na nikuto monde était na film ngo Yves Essienne. Evelyn Essienne. Nanabo Keminyason. Joyce Kalu. Mama na biso Joyce Kalu to Joy Kalu. Ye wana mama ya milimo, mama ya bibale. Ye ko azali mosali ya mama na bibale. Et Michael Gatson combiné na film Oezali. Henri, quel film? Il s'agit de quel film? Unconscious Witchcraft. Sorcellerie inconsciente, Kindoki inconsciente, sorcellerie inconsciente, Olando qui m'a évité. Eh bien c'est parti, ça va. Bébé, chérie, ni na ngolobe te docteur alobe que ils ont infection. Ils ont un test à libosa salaki. Et là, ça y est là au monté, à ça, il y a un test msusu. Oh, et ça, il y a un juste. Peut-être que ça a un cadeau ou tu n'es pas bébé Nabiso. C'est tout. Bébé, chérie. Gift, moi, Nabiso. Aïe, la vie, Nabiso, pour la faire Nabiso, est 5 ans. Bonheur. Douleur, t'es. Chagrin, pété. Ah, non, on sentit douleur, ma casse, bébé. Oh. Vraiment, ça passe, ma casse. Et kosuka boni dans ce film mubali transwa na kingo na ye place wa bibebe na banga chake manzaka ezo continuer ko sala pasi albert basala kina no premier test na hôpital et là qui c'est là au monté et basala ce test monsieur ya Singapore albert il semble que donc mais docteur le bezaka net que ça moins infection mon kaka mais ya le be ko na cadeau ou tu pas bébé na ye gift na bo keminyason ba on ne banana ngo bana basi mo mibale. Ah, qui liboso, moi, m'nene, moi, bon, mango, pe. Oh, mbote. Oh, bonjour, comment puis-je vous aider? Tu es côté là, ami, mon rabota qui l'autre. Comment on a ami? Ok, moi, c'est la bota qui, moi, c'est la tongo, oui. Bien. Ok, na 4e chambre, à gauche. Chambre 4, ok. Chambre 4 à gauche. Hey, ami. Amaka, ami. Bah yako yamba mninga na bango amaka to ami abréviation kaka oh yaka félicitations comme papa oh tala bibango oh mon amour Nzambi na ngai elle est tellement belle bibango la kitoko la fille oh yo pe asana longana nango tala bien elonga papa na ye bien sûr oh te tala elongi bien, tala ma bien. Akokani na nango. Siko yebisa ngai. Akokani na nani? Ko tele boy azalo kola papa na Irina. Kasi so tele su boy lesi elonga mama na ye na yebite na zo yebate. Ah. Bien. Il semble que ngai ka ndem nazo mona clairement. Parmi biso. Ami, moi na yo azalo kola mama na bino. Azali vraiment le roi maman la bino. Oh! Maintenant, bon, Mignon. Ami, avant Nicolas. Et il y a quelque chose qui ne va pas? Oh! Est-ce que le bel homme bé? Eh, ami. Ayaka ami Kambanaï. Ayambi Mubanaï, Jésus-Christ. Ami a perdu qui? Maman na ilelo. Maman na kufa ilelo la tongo. Nzambi ngani esalama ki to yebagite. Oh, Jésus,
awa na hôpital. Toujours na hôpital. What is it? Ninango. Ninango. Qu'est passé? Ugly looking wound on your Ninango trace sur ce cicatrice ou trace ou vous mettez l'ongi saleté ou l'ongi mabé ou la kingo na yo. C'est quoi juste? okay? Et ça va bien? Oui, ah bien, ça va. Ça va bien. Oh, c'est un peu étrange. Docteur, In my entire career, na carrière na mobimba. I encountered Na tika jamais okuta na kaya bo liboso. it takes different shape, Ils ont une forme moko différente chaque jour. thereby making it difficult to please. Ils ont comme ça va difficile pour la voyer c'est quoi au juste? My dear, Ma chère, I want to na yebite vraiment big as well. na lo bani nango vraiment au juste ngai pe. En attendant, The rest of the artworks must be removed. les restes vraiment, les restes ya misala msusu na ifo longa na hôpital mbala moko. I OK. need samples of that piece of broken artwork. Nazwaki mo ba échantillon ya mo ba morceau ya biloko wana ya art ezaki na hôpital. Ni nango? What could be possibly wrong with him? Nini fumai ko déranger makasi? The cause of his injury. Mais nini ko za ma cause ya pota na ye? Na yebi te penza. The marks on his leg Elembo wana na kingo na ye. does not even fit with the broken artwork. Ezali même pas ikokani même pas ezali neti ba biloko wana ya art ezaki na mire yango te muteko kozokise bongo jamais. Ah, The wind, mupepe. the wind from the Alobaki te mupepe fulaki makasi na fenêtre kuna. everything's Et puis mignon se panzelaki na chambre. Na bango na kansaki te ba objet d'art ezaki na mire nde muteko yaki mtu ezokisaki na kingo place wana. referring to a Il faut na tina ye pas spécialiste. thank God the wife is Na kumisi nzambe te mwasi na yazani malamu aza stable. Et puis bakoki kobimisa bango malamu na hôpital. Oh Jésus. Oh. Nabo te binyonso. Awa na village. Tomoni Henri leki ya maka. Henri, one more thing I have to elo msuna na yebisa yo. do not Ko intervenir te na nyonso na yo tobetela yo alisolo nyonso. incur the wrath of my Po yo me na kana ti ya nzambe ene. Teresa, Mwa imiri. Tantine Teresa. are we supposed to fold Olindo kanga maboko na biso aboyi. and watch members of Totala ba membre ya famille na biso bakufa. of this? Pour na cause moko mystérieuse boye. I spoke to you Na solo na yo. like a son. Pas parce que poza lokola mwana. Mais pour grande sœur na ngai mama na yo a permetaki ngai na yebisa yo ava kufa. My mother. Mama na ngai, oui mama na yo. She knew she was Ayeba ka kufa. Soki ndeko na yo amaka aboyi ko ya kobota na village. even if Kasi même na point za oyo, ndeko na yo amaka il faut toujours ya na village. Avant makamususu e salama. no circumstance En aucun cas, must you nalingi yo yebisa ye. her husband To mobali na ye. she or her daughter. Oyo azali to o mwana azali. Koyebisa bango te. That will be invited Wana ezala lokola kobenga calamity. calamité mususu plus que oyo ezali ja kosalama. Tantine yoka. I know my mother. Nayebi mama na nga akufi. Yes. Oui akufi. Kasi nalina asire yo. Ete oyo kozala ebembe ya suka na famille oyo connecté na soki mwa imiri soki mama na bibale bobengaka ye. I repeat, Na bande lisusu. let us keep what Tobomba masolo tosololi ngai na yo secret. Ezala secret. Amaka must be Amaka il faut aller na village. God. Not Ok kasi sikoyo te. we will bury our Il faut na tokunda na ebembe na biso. Mama na yo. Ko créer te ba problème mususu na kibuzoba na yo oyo. Ok? Ko créer ba problème mususu te na buzoba na yo. Et ko suka boni dans ce film. Oh. Henri yo leki ya maka. Ba yebisa dia secret nyonso ke ndeko na ya mwasi ya maka azaki initié na mokili ya bibale. Et que mwana epe autobota mwana gift azalaki pe initié na bibale. Eza pasi. Et Henri azwaki téléphone azobenga nani yango juste. Allô Amaka. Yebisanga s'il te plaît. Yebisanga qu'est-ce qui se passe? Nay, is there? Mama kufi. There is nothing. Eloko sala eza susu te pona yango. Tala, tala. Mama, vumana kansaki vuma niveau mama ko sala boye. Anga kufa ka boye penza. Et puis mutu nyoza komi na kana nga bosilikeli ngai. Mutu nyoza tombokeli nga bozosola na ngai te nini te. I was. Nazaki na kanda na I yo. mean, I was angry. Nazaki na kanda. What can I do? Kasi nango osala nini yango? Will anger bring Ese kanda ekozongisa mama na bomoi? Te, eza trop tard.
Listen, Amaka, you yoka maka oza ndeko na ngai mwasi okay? ça va makila na ngai We need each other. In toza na posa ya moko mpe mosusu na ntango ya boye ifo tozala ensemble ntango te ya kopesa to bafaute oh ondimela ngai te mpenza vraiment naza raison pour laquelle mama vraiment akufaki fale nayaka ya village yango it's okay. ça va kasi ça va en fait nabengi yo mpo na lingi ozala makasi Okay? ça va We are all forgiven. biso nyonso deja tolimbisi yo deja So Paul eza faute na yo te tolimbisi yo deja meant to leave us this way. esengeli kaka mama akufa boye etangamaki deja kasi mosusu ezoloba nakokama vraiment sérieusement tala na informata yo moko henri mpo nini mama abandaki koinsiste naye kobota kuna na village hôpital nini yango malonga boza na kuna na village hôpital nini ya malonga eza na village oyo eleki bahôpital toza yango ya kitoko awa na ville bainfirmière ya bien badocteur ya bien yoka malamu Thank God for the same day. nakumisi nzambe ndenge oboti malamu I also want to nalingi mpe naseskize ndenge natuni te sante ya bebe mpe mobali na yo ndenge nini irina mobali na yo bebe aza na ye bien kasi mobali bebe aza bien aza na bami na ngai mais mobali na ngai ça ne va pas na ye nini yango problème yango eloko moko étrange ekomelie non ese bino kuna ça va bien biso ça va bien mopepe moko boye étrange ebetaki na hôpital ebetaki na fenêtre epanzaki baobjet d'art ezalaki na mire nsima yango po te moko boye esali rina na kingo mo trace moko boye toyebi te zelama moke oh my God. nzambe na ngai This has truly begun. ebandi vraiment ya solo nini ebandi te Sympathizer te actually come. ezalaka mwana na yo ka mo mawa c'est tout eloko te I wasn't talking to nanosolola na yo te nanoresone elo mosusu vraiment naoso te fale nazala wana mpo na kosunga bino fale nazala wana fale nazala libre je ne crois pas naosolo masolo ya mama na ngai ya kufa mama na ngai na telefone ebembe take a hold of yourself. zala makasi oye zala makasi ok contrôle toi Care of Rina and the baby. nalingi ozwa soin na yo na bebe rina kutu vraiment akomi kaka kolala mpo na pota douleur oyo azosentir zala calme Talk to you later. naosolo no nsima ok e henri auti obenga grande sœur na ye abuti obenga grande sœur na ye amaka nde yaya et petit frère henri kuna na village ekosuka boni dans ce film oyo eza moto mon vieux ami Didier le comptoir d'or merci beaucoup ekomi déjà mapi yango dans ce film Night Ajanako akomeko le merde perde This evil has truly. donc mabe oyo ebandi mpenzako I mean, what has the main gotten us into? mama na biso akosi biso na problème nini yango juste nini yango tosali vraiment mama na biso ekosa biso na kindoki boye inconsciente buzoba ya boye sorcellerie inconsciente unconscious witch tremblement eloko moko ye frappé Henri eloko moko ye efrappé Henri la naye bokebinaso molimo moko eyaki efrappe nini yango oyo ezaki nini yango eza suspect na naye bokebinaso dieba mwana yebela Henri atelemi boye force moko ye efrappé ye c'était quoi juste amaka otala bafoto ya mama na ye me makambo nyonso siri mama na ye mwana mwasi ayebi na ye tela naye bokebinaso eloko moko badi koya tremblement eye ekoti ya maka pendant badi kotala bafoto tremblement eye ekoti mpe moko ebami na ye naye bokebinaso neti kaka mutu moko azopumbwa la naye bokebinaso azaka likolo na espace neti mutu ayaki neti kaka mwa superman moko boye talo nde azokendekende neti kaka fantome neti kaka elilingi moko azopumbwa tremblement la naye bokebina nini yango nini yango nasantika lokola mwa puissance moko eleki nga boye neti mopepe moko ya makasi neti force moko boye eloko moko étrange voma ekomelinga kala mingi te kuna na salon nini yango yaka yaka s'il te plaît yaka bango nyonso basentir force na naye bokebi nyonso soyez en place film oyo eza tellement kitoko
ekomi deja wapi yango Nadia Nadej Makuiza landa bokebi nyonso You just finished talking with the brother. outi osola na ndeko na mbali oui Took the photo album. alors simozwi album ya photo oui nazwi album Went to your mom's picture. obolingi otala ba photo mama na yo Saw the thing coming, right? mbala mo sentir puissance yango eye oui Sounds to me like a ghost story. eza lokola kaka fantôme nde naomona te kobangisanga susu te s'il te plaît I can't handle all this. nakoka te pouvoir koregle nakoka te kosupporte boye What you just experienced. mais eza makambo oyo toexplike nga sikoya Actually, that just went through me. neti ka mopepe mo neti balili moko eleki nga mpe traverse ngai nga mpe ndenge moko na sentir nini yango juste Your mom's spirit. eza molimo mama na yo peut-être nanaboka nyonso il faut babiloko etika tika oloba boye tika oloba boye Scaring me. Okay, tika obangisa ngai s'il te plaît tika obangisa ngai oh I'm serious. c'est sérieux Come to think of it. raisonne mwa moke You were looking at the photograph. obonai kotala bafoto ya mama na yo Probably imagining your mom, right? obonai koimagine peut-être mama na yo You may have invoked her spirit. il se peut koinvoke molimo na ye oh nanabokebi nyonso I felt it go. na santaki neti enokende boye And you said you felt it. nsima olobi ye mpo santi yango oui Baby's alright. bebe aza na chambre oui aza les heures Please suggested. ndenge oloba ekoya bebe na ngai toke tala bebe mbangu bakei mbangu batala bebe tala molimo yango landa boke asanti bato bazoya alimwe azalaki wana pembeni ya bebe ere asanti bato baye ye amati akei na ye oh c'est quoi au juste bebe oyo eza bebe moko ordinaire te aza bebe moko suspect tantine bebe aza na ye bien nazobanga makasi Thank you for being here. merci mpone ozawa no de rien Do you think I'm going crazy? tu penses que nazokoma folle peut-être nazokoma un peu libomante nazoimagine ka makambo Just naturally worried. te oza kaka naturellement kosinquiete The pressure and pression nyonso oyo makambo nyonso nde eleki going home when your mother demanded. kotala ete nde okendaki te na village na bino afa mama na yo akufa ndenge asengaki yo na bokebi nyonso tala kuna pota mobali na ye na kingo tala ndenge ekoma de plus en plus mabe o That ugly looking wound. vuma pota oyo na elongi ya salite boye What are we going to do? tokosala nini mpo na yango mpenza Something else. afa ekoma eloko mosusu Someone recommended a place for him to go. na He's visiting the doctor tomorrow. nasengi deja peut-être lobi akende kotala docteur nasengi deja lobi fa akende pa médecin naoza na chambre nanga kuna ama kaka abimaki je na hôpital awa sikoyo na ndako na bango ami na ye awa azovanda awa na bango dimwe mpo na ndenge amaka auti obota kala mingi te me makambo moko mystérieux ekomi kosalama ndinga na bango ekosuka boni dans ce film There's nothing wrong with this report. eloko ezala yango te na rapport nyonso oyo docteur désolé vraiment mpona kokata maloba olingo loba ete pota wana mortel wana elongi na ye wana eza nango eloko te It's true that we have, c'est vrai you know, a wound that is not properly diagnosed. tozalaka na bapota mosusu eza nini mais oyo eza vraiment lokola eza An examination diagnostiqué vraiment malamu te absolutely nothing. tomoni test elakisi eloko moko te Give him previously is enough to have taken care of. bakisi oyo apesaki na liboso eza deja ekoki deja mpona kobikisa ye deja docteur esali ngai eloko te ebikisaka te naosati douleur ezocontinue toujours kokola Statement of fact. oui eza kaka vraiment l'effet We encounter all kinds of problems. en fait na médecine tokutana na problème ya ndenge na ndenge lokola oyo boye étrange You see, maladie moko étrange consultation with a colleague, kasi fona na consulte collègue moko esoteric and medical. azali expert na makambo ya bapota boye Strange ailments needs deeper. bamaladi mosusu étrange esengaka vraiment consultation moko profonde docteur ozopropose ete nakende koconsulte moto akisi to spiritualiste moko boye We treat. But biso totretaka kasi nzambe moto abikisaka you know from my examination kasi na baexamen nyonso nasali that such strange po te boye maladi ya boye étrange boye natikala jamais okutana nango oyebi naondima te babiso nyonso naondima nyonso te Why don't you relax? po tozala calme tika docteur asisalani koloba hein Thank you. merci mwana mwasi oza na pota guérison n'est-ce pas Prof Owoyemi, prof oboyemi azali expert spécialiste na makambo ya boye beside being a consultant with the University Teaching A- Hospital, apart kozala consultant na université ailment, mpe hôpital na biso
You can trust me. Ye azara pour makasa ma maladie étrange boy. Oko tanga confiance. Tiens confiance. Ye roya la solution. Ah, douleur trop. Kindoki inconsciente. Sorcellerie inconsciente. Oyebi na yote mozandoki. Oyebi na yote mozanvoute, oza initié. Reste à découvrir deuxième partie Angoyo avec Mr. Abel Blue Weather. Nouvelle idéologie, nouvel impact. Et le gros moi tas moko. Na sola moi slangai. Oh. Nebo kibneso. O sola moi sla yo tiko. Ton nabi le hotel. Zambe langai. Ni nango. Oye comment pour mama bima kazi ko bimisa baba tofina ye to bima to longwa sikoyo. Alors bete poto na yo bimisa tofina to longwa sikoyo. Can you tell me specifically? Est-ce que bimisa ngai spécifiquement c'est quoi juste? Poto na e ko bimisa ba tofina. Ni ba ki liboso. Après ba ko sisa ko solo na yo na butu wana. Na zwa ki album ya photo ya mama. Na kome ko talango na tera ba photo ya mama. And everything, but Na tera nyoso. I felt this Maman a senti neti malili moko étrange, neti mupepe moko neti puissance moko force moko et koti kati na ngai. something just passed through, Neti lo mo traverser ngai na libumu. just dropped to the floor. Maman na kweki na ciment. Oh, na kweki na pavement. Bon moi na mwasi. She's fine. Azana e bien gift azana e bien. Bon mba na yo Rina. Rina kelaki e pas médecin. It's still bad. Dans ce cas de pourtant le bac ezana nous mabé bakasi ezana grave. Tela, ils ont bicate, ils ont comme de plus en plus grave, mabé bakasi. The tranquilizers given to him by the Oui, hospital. malgré bakisi nyonso ba tranquillisant ba docteur ba komela kié. Et donc on mabé makasi. Oh, Amy, Amy, yoka. can you concentrate Est-ce and remember everything? on va se concentrer pour se souvenir comme nyonso. On y bisa ko santaki ya okuya ki. Ever since mom asked you to return, Depuis moment il bisa ki ozo na village nyonso wana ko vivre, il bisa na nous. Quite some time now. En fait, It only became clear to me the day I gave birth. na balai ko loto bandoto mo ebele mabé makasi avant maman akufa. Et comment il a clair mukolo et puis maman mukolo na botaki. Ndoto ko taki nango. I never want to say this dream because Na boya ko loba ndoto oyo. Pa mobali na ngari ina chola nga toujours aseka nga chola loba ndoto aboye. I open up to anybody. Na linga to yebisa mutu mo ndoto yango. Amaka. Reina all the time. Rina mbando er nyoso. Ever since you married this, Depuis obala mobali yango Rina. E izali ko za so na susa famille na yo te. I don't like it. Na linga yango te. What is it? Nini yango juste? What? Nini? Why are you shouting on me? Puno gangela ngai Henri. Dawn, Hein? Désolé. Désolé nde na gangeli bongo. Yebisa ba ndoto na ko lota. you should know. Anyway, just to suit your curiosity, okay? Tela. Tia bomba ba curiosité na yo wana. I think it was the night that she passed away. Ndoto makasi oyo na lota ki eza na buto oyo mama akufaki na banzi. There's nothing wrong. Et qu'est-ce qu'il va pas là yo? Na lingo yebisa ngai ya nazo mitumsa makasi yebisa c'est quoi? C'était quoi? Ça va kasi. Anytime I have this, Chaque fois na lota ya bandoto yango. see in Na mona mama na biso. regalia of Na bilamba soki ya mosali soki ya mwa imiri mama na bibale mo boye. leading me. Azoki ko diriger ngai na ebale. Neska ba initier ngai ba baptiser ngai na ebité. Initiated something Ba initier ou quelque chose comme ça na zeba pesate. Na nako zongo sérieux te. thing about juju. Parce na ndimela te ba bakisi bokoko makamnyo so na ndima yango te. Na nako zongo sérieux te. But it just can't Kasi ebangisa nga tango na lota bandoto ya bongo. Sala kema makasi. Oyebi tente yo na mbala le tremble ba. Hey! Force moi ye et frapper Harry. Hey! Hey! Zambe nga boya. Boya. Allô? 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 Harry, Harry? did you call the call? Akate le téléphone. Amaka. Kosuka woni dans ce film. Ça va. Na yo kayo. Que penses-tu que fait na sala? Que proposes-tu? Go and see Professor. Quel est votre professeur Oyemeni? Nde ba yebisi yo ba recommander par docteur wana. Oyebi yango? Let's start from the beginning. To banana ebandeli. Please tell me Yebisa ngai nyonso sene na ngana yeba. to know
et nyonso sengeli na ngai nayeba siri mwasi na ngai Nothing. eloko te Peggy, please. s'il te plaît You know I've not been. nayebi ke nayokelaka yo te me nali nayekole sikoyo nali nayokela sikoyo naosentir neti kaka vi na ngai eza menace neti kaka mpo na raison moko oza na raison nyonso ya kosentir menace mpo vi ndeko ekozala na danger. Oh, That's some serious. eza un peu très dire maloba oyo Very hit and oyina vraimen amaka na point oyo te koloba boye te Please don't get me kopesa nkana te The fact that le fait ke naperdaki yo epai na ye elakisi teke nayina ye concerned about it because nazaka na susi na yo mpo ozalaki vraimen zoba na bolingo oyebi meme mpe nini yango okende komiko disobeyed my parents. na désobéissaki baparent na ngai mpe na kobala amaka yango nga nayebi mais Of a family being some sort of odd. nayebaki te I didn't see it. namonaki mabe moko te so nini yango juste so Accepted me. eh c'est quoi juste to say anything to Annie nakoyebisa about her family. You know why? na Because whatever I say will be termed as being jealous. nakolobela oyo moko te siri amaka to famille na ye parce que nyonso okoki koloba bakoloba eza kaka jalousie Ask her how her kasi tuna amaka never visited ndenge nini papa na ye akufaka tuna ye mpo ya nini atikaka jamai okende village ntango papa na ye akufaki behind. And mpo ya nini mama na ye oyo azalaki enseignante awa na ekole na ville adémissionnaki na ye mpe akendaki na ye na village mpo ya nini o nanayebokebi nyonso I'm okay. I'm just ah ça va bien stressed of it. nazalaka un peu stressé angoissé Henri olie te depuis lobby n'est-ce pas la raison pour moi c'est de mutu babanga yo ça va bien eza pasi I just need to go inside and rest. il faut que nani kopé maman ndambo Henri zala calme na lobi ça va bien te Henri tala so bon ça eloko mo ozo yeba te ozo yeba te ke le fait que yo comme chef ya famille mama akufi totikali kaka biso moko yo nde mwana mobali amaka poni neti azala susu te membre ya famille oyo tokoki vraimen te kobungisa yo koperdre yo tikomi lokola chef ya famille oyo nao comprendre Let me correct that impression. tika na corrige nano impression oza nango wana Ami did not abandon. amaka abandonaki biso te At this point, na point oyo azalaki na choix te and I want you and Buchi nalingi bino mibale bokomprendre makambo nyonso malamu yo na buchi beyond your makambo nyonso ezali odela ya compréhension na bino oh oh eh believe by the grace of God everything will be tondimaka ete na ngolu na nzambe nyonso ezala malamu nanaye bokebi nyonso in your school. ah nabandi sikoyo mpo nalongo awa oza siri que ça va bien il semble que Henri te balinga bana kobimisa secret epai ya maka na telefone mamoko molimo wana yaki kofrape ye kobeta ye mbala moko mama akweyaki kuna telefone epai ye mpe epai eza pasi tala buchi tokeye na biso sikoyo merci bayaya merci vraiment merci beaucoup vraiment merci mpona soutien na bino toya na pokwa mpona kotala yo susu merci na tozala makasi kosuka boni kuna moninga ya amaka il paraît nzoka ndenge na kala ye mpe fale na mama azala soki mpe mwasi ya rina bazalaka kobima na rina na kala me esimbaka susu te Thing actually happened there. qu'est-ce que tu penses ekisala mai wana naza na confusion kaka lokola yo naza perdi ndenge nivo yaya nda kosolola na telefone mama akwei kaka boye nakomi na confusion makasi I feel something is not right. non senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas But how come they're not telling us anything? comment se fait-il bazoyebisa biso eloko te I suspect so too myself. nazo suspecte yango ngai mpe Henry has not been Pour- involved since the depuis lobi henri aza lese te oui ah jésus christ tela I suspect he discussed something with that. on suspecte asololaki quelque chose na tantine teresa depuis asololaki neti azolinga te toyeba makambo nyonso basololaki na tantine teresa buti ngai nandi kosuspecte ete famille na biso eza modi te neti ka famille oyo elakelama mabe nazo comprendre susu te nazo comprendre susu te neti ka famille oyo elakelama mabe neti ka famille na bango elakelama mabe ndenge bakomaki koloba ete ko ezali modi te mpona kotunanga question boye chéri I mean, seriously, what has my father's death? kufa ya papa na ngai qu'est-ce que ça a à voir na makambo nyonso oyo
Hein? Désolé chérie Nangai. I only asked because Na tuni yoka rapote. I recall on what Na se rappeler. Nelo mo bayebisanga une fois par parent Nangai. Ni nango. What they told you. Bayebisanga ni nango pour Nangai. Bayebisanga ni nango. So il faut yeba. Tela. Na kena te na village na biso avant papa na biso akufa. Hein? Celle mutu na yebi la famille na biso saka tantine Thérèse. Ni nango tuna question ko étrange. Tela. Chérie. question is, Question na ngeza boye. father died mysteriously. Papa na akufaki mystérieusement. Rina, qu'est-ce qui ne va pas là yo? Pour nous tourner la question boy, la question vous sommes boy. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Ni dans le mégo ça là. I just don't know. Na habité. Ne le baki na zaka crier. My parents totally disagree. Ba parents na zaki d'accord te na bala yo, yib malamu. Ba zaki d'accord te na bala yo. None of my family members Membre bon te famille na yaki na mariage na biso. Ozo yango malamu. Ça va. Yango de skolingi, olingo sa nini yango? Hein? N'est-ce pas que ngai moko na yebisa kote so li to bala na zona no approbation ya famille na yo ba ndima na mariage yango yo lo baki te oza déjà décidé oza mukolo muto ko contrôler décision na yo ngana yebisa kote sala tout apparent na yo bazana nous d'accord te yoka question na ngeza boye papa na kufa kindeni nango ne comprendre te qu'est-ce qui ne va pas là yo chérie qu'est-ce qui ne va pas là yo et là moi ça mabe na ngai okay, it will satisfy you. ça va. Et ces personnes ngai na nyoka maboye. Te pona lo maboye chérie. Ndile ko lo maboye chérie. Tela pota oyo. Tela pota oyo. Nobody knows what's going on. Mutu moda yebi qu'est-ce qui ne va pas na pota oyo. Mutu azeba That I went to. même spécialiste na kenda ko tala. Pota oyo c'est étrange. Oh, But he referred me into some spiritualist. atinda ngai pas spiritualiste mo boy so nganga mo boy. So He doesn't know what's happening to me. na yebi même pas, yebi te qu'est-ce qui se passe na ngai. Yebi même pas. Oh, il semble que vous va choisir sur zaki nango je sili sili. Ce qui m'a porté dans les makamoko, il faut pas traiter médicalement, il faut la médicalement. Ce qu'il faut qu'il y ait la porte, qu'il y ait la porte, tout ça en bongo. Tela, ils ont comme un bongo té chéri. Ils ont comme un secret famille. Ils ont comme ma famille. Le grand ma famille, mon gars, c'est un secret, mon gars, famille, ça dit que tela. Nous sommes filles en famille, nous sommes filles en famille, nous sommes chéri. Dans le but que famille, nous avons bandoki. Hein? Kasi. Maman na ya kufa ki le même jour, le même heure yo botaki. Nana zo yibisa ko buzo bo si famille ngai nana ngo. Mutu te. Non, c'est pas la beauté, j'aime pas ça. Hein, c'est pas juste. Hein. C'est pas juste. Nous la pose na yo siko plus que tangu nyoso. Oyo da tango mama na nga utokufa kala mingi te, siko yo. Ah. Mubala bali ko tuna ba question. Zala calme yoka. Je t'aime beaucoup lim sangai. Nelinga kana yeba papa na yakufa ngine nango. Est-ce que papa na yakufa ki mystérieusement? Est-ce que alors tu n'as pas question de ce point parce que ami ya fille homme sous qui kete. Ayebisi moi mbali yo. Albert na koki jamais kolobelo mo sur famille amaka. Po batu ba lobeza la jalousie. Po ngana wale ko bimana yo meto bala na kisuste. Ba lobeza la jalousie mtema mabe o likunia. Mais tuna mwasi na yo. Ndenge nini? Papa na yakufa ki. Est-ce que papa na yakufa ki mystérieusement? Est-ce que Yes, I have. oui. But it seems like Amy and Rina are quarreling. Il semble que Voices. amaka na Rina bazo swana. Nebite. I pity Raina. Na yo ke la Rina mawa. Seriously, I do. Oui, na yo ke le mawa makasi. Ongo ba ni yango juste. Loba nanu. Ni nango ngoloba. Na nabo ke minyaso. Don't tell Annie. Ko yebisa amaka te makamnyaso. I chooses to. Ata sauf er na yebisa yolo. Ordinary. Tela. It's like I've been suggesting. Po te wana zali ordinaire teza pamba te. Ka ne na wala ko raisonner. Ni nango yebi. Okay. Ça va yoka. Yoka to bana boy. Raina's baby was born. Bébé ya Rina. His mother died Abotemaki. Tangu kaka mama pe ya amaka kufaki. of illness. Et puis mbala moko maladie moko so ipota moko étrange. Et bimeli mbala moko Rina malgré que le peuple nganga nyonso esimbi te. Admitted
docteur le bête atika jamais comme na pote e bongo ka e boye ni nango e ko vraiment ozo redoni nango pona ngo et l'oroté le bilange l'oroté Let's assume I'm the only one that ça va has amongst tout le monde ngaka mnaza mayele kati na biso is that if the case is not properly handled, et la c'est soki ka oyo something fatal ezali régler malamu te et comme manelo comme ezali fatale ngo ba kufa means to you, my words are signification nyonso ya fatale pa na yo yango na lobi ekozala fatale Rena is trying to connect the things that happen in Ami's family. inazomeka soko comparer kotala na makambo ezali kosema na famille ya Amaka atala siko na makambo ezokomela ye azomeka nani kosala un peu parallélisme entre les deux Coincidences of death and birth. ango bete mpona coïncidence ya kufa ya mama ya Amaka na mbotama ya mwana bango gift Perhaps. coïncidence wana ça va bien en coïncidence Or just. peut-être eza coïncidence tika biso bana If it's a joke, eza blague tika osala boye who is into voodoo or just? nini nalobi eza makambo bakisi ongo linango Rina to ami muto Amaka muto aza muto bakisi Are you that daft? yo eza zobani mpenza boza bololese na point oyo Insult me. kofinganga te s'il te Do you plaît know anything? so oyebi eloko oyebisanga mbala moko I don't know anything. nayebi eloko te o Seriously. sérieusement nayebi eloko te na oyebi so mpe eloko te I think Rena does. nabanzi nayebi eloko te Will this by chance est-ce que par hasard something to do with est-ce que ça peut all the dreams it's been having lately avoir quelque chose na bandoto na lelo lota of last night? bandoto niso na lelo lota dernièrement awa nalotaki ndoto yango ya mabe makasi ndoto nini yango What incident? quel incident ndoto nini yango olotaki nayebi nyonso alobi ete est-ce que ça peut The dream was connected to what she refused to accept. ndoto wana ezalaki connecté na oyo ye azali koboya kondima Returned by your late mother. ndenge mama na yo azali kosenga ye azonga na village But it was stupid of you revealing kasi this to her. ezalaki zoba na yo olinga omeka korevele makambo nyonso wana tanti nasalaki nanga eloko te nayebisaki eloko moko te nasolaki meme mpa na ye kutu ene nomekaka kofunga munoko boye namoni neti force moko eye kofrape nga mbala moko force wana ezalaki mwa imiri mama na bibale That you're still alive means it was not meant to kill. ndenge ozala nu vivant boye elakisi ete eyaki te mpona koboma yo ese ozondima sikoyo Do you? ozondima sikoyo makambo nayebisaki yo I'm asking you. naotuna yo question nazondima sikoyo je crois I warn you for the last nabendi yo so matoi mbala suka intervene. kointervenir te Solution to all na makambo nyonso oyo the return of your sister. solution na makambo nyonso oyo ezali ete ndeko na yo azonga na mboka me ayebi te makambo nyonso oyo aza implike na yango nde na kozonga na village I assure you, akoyeba nazo asire yo all die one after another. sino te bino nyonso bokokufa moko nsima mosusu wi oh nana bokebi nyonso oh tantine But someone has to tell her kasi mutu moko ifo ayebisa Amaka baconséquence nyonso ifo bayebisa ye about your own detriment. olingo oyebisa ye au détriment na yo mpo yo kufa komeka osala bongo te If she is not initiated as the chosen d'ailleurs soki azali initié te will not be buried. lolenge esengeli mama na yo akokundama te elakisi ete Suffer worse fate for sins they knew nothing about. il faut ye asibire initiation complète sino te bakosouffrir kaka na mabe oyo lisumu oyo boyebi te tantine Do you know how I feel right now? oyebi nini nazosantir siko oyebisa ngai I feel like killing one. nayoka mposa koboma mwa imiri wana mama ya bibale wana yo kanga mbanga na yo santona komeka te koloba mabe boye aza motema mabe mwa imiri wana ari combien de fois nabengi matoi ekofingaka te mama la mère suprême tremblement photo ezalaki na mire ekwei dans le vide photo ya mama na bango ezalaki na mire ekwei dans le vide mama kitoko mama s'il vous plaît limbisa s'il vous plaît This is just a picture. ozaka photo tantine ezaka photo kanga mbanga He's only but a child. azaka mwana moke Nothing of your heart. ayebeli oyo te sur puissance na yo pouvoir na yo limbisa pardon Offspring of your humble son. yebe ete azali mpe bokitani ya mosali na yo auteki kokufa It's like cutting out a generation of s'il vous plaît servants that will come. soki obomi ye ekozala lokwa kokata génération ya basali bakoya na nzela na bango s'il vous plaît limbisa mama kitoko limbisa
na boke be tremblement et là comment match dans l'espace ils ont dit nango juste na boke binyason na boke binyason na espace ezo baluka ba côté pate pa likolo na espace Tantine na boke binyason ko sala bango ni nango ko sala nini tremblement et ko so en place wana Tantine Tantine Emmanuel Pasquale Mingash Tantine Nebite Izani nango na yebite moi imiri limbisa maman na bibale limbisa eza pasi film eza plus profond ezali plus profond eza mozindo makasi plus ko imaginer na lingotela na boke binyoson. Pasteur Joseph Mambote, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les amis à Clive Nzamba Pambola Bino. Amakana Amina ye so kete. Amakana Amina ye. Ba kontina mutuka la nabo ke binyoso. Est-ce que makamneso yo sala masikoyo ou bien ezandoto ou bien eza makanisi ou bien to yebina noté. À part Irène nan so lingaza la kuna. N'ébite même attention batoyenne bango te. Ah yo vraiment nous a toujours à bas joie. Satan bonne raison ata Nicolo ayakasi. Nicolo fi on a mauvaise nouvelle ça m'a bé. Akoya ta bote mbane na miss na yo. Sérieusement, quand est-ce que bien me va comprendre que pour ngai vie dans la compétition te. Tela dia otika côté le na nzela na ngai. Et ça va kasi. Na sombi bilamba nyonso ko espérete Nicolo na Irène ba nyonso pe ba oya. Soki ngala okende kasi. Aboso na Nicolo. D'ailleurs trois bateaux de coquilles de Jésus qui belé. Poni ko barsa suba Nicolo wana. Yo na ngai na Irène et coquille déjà te. Nicolo mauvaise nouvelle sango mabe. La naboke binyonso. Film zo kele kitoko pe elengi. Mais est-ce que nyonso to mona oyo ezali réalité à film ou bien ezali ndoto ou bien za makanisto ebina noté parce que moni amaka za na bien cool auto sala bacha na amina ye netika il faut pas que les fêtes mo boye. Il semble que il faut pas dans la fête mo na amina ye wana awa portail mo ya munene bana ko fongola nande bana ko kotala na boke binyoso. Na boke binyoso dans ce film. Et commis déjà wapi Staff Kabinda Chelito et commis déjà wapi dans ce film. Et commis déjà wapi dans ce film. Et commis déjà wapi. Tout le monde va comment il y a un d'accord moko na okita. Na boke binyoso. Ba comme il y a bonjour boye madame. Oh mbote. Na boke binyoso ba ko kele ba ko malembe tremblement. Nilango. Neti mu pepe mu makase beti force moko frapper. Zero mke. Bilo basime maboko kwimba moko. Nilango kuna. Nilango. Boye malamu. Ya. Oh, comment ça va yo? Suanga pena oyo. Oh, c'était quoi juste? Bano okele kokota na ndaku. To mwe pena leki ya maka pe ya mwasa za kiwana. Leki ya maka ya mwasi pa za kiwana. C'est un peu étrange mais là moi ça miwana. Et il veut sentir ango. C'est très étrange. Na market e bodo ko yabo na ndaku. Na sentir ko somo boye mu pepe mo boye na somo boye un peu zo siffler. Et puis boye traverser ngai. Kastem na moni bino kuna ekenda ina nga boye. Osataki yango? Ezaki la même chose biso pe e comme biso kuna libanda. Ya solo? Et tu na ukota na kati. Côté ne beti biso. Nete uti na ndako zo bima siko libana vers biso. Oui. Et yo po santaki yango oui na santaki yango. Et wala ko bima siko na ndako uti ndako. Sike ekewa bango juste. Ekelaki na nzela uboyi. What? Na boke mneso oyo na nango. Oyo mama ya amaka toyebi ka kufaki déjà. Est-ce que oyo za réalité ou bien za ndoto ou bien lisolo to ebi na nute? Mama ya amaka yeyo. Mosali monene ya mwa imiri. Mama na bibale. Ye kozaki so ngangane donc yende prêtresse souveraine, sacrificatrice tremblement. Na bureau na ye awala na boke biso.
force moko ye kotier et traverser pe lekila na boke Nelson. Oh oh, c'est quoi juste? C'est quoi juste? Quoi ça? Oh, maman la biso une fois fille on a ko yebisa Rina été tout na mwasi na yo amaka papa na ya kufa nderi yango. Et puis pourquoi maman na ye ezaki na grade munene na école ezaki vraiment femme préfet na école munene na ko rosimba salaire ebele penza makasi, mais pourquoi démissionnaki pour azonga na village tout na mwasi na yo aye biso nyonso? Why papa? What papa? Oh, na chambre na ye. C'est étrange, il faut que tu papa. Tremblement, balbaya boye. Balbaya hotel papa, balbaya no moye pousser bango. Oh? Ni nango. Na sentire tika force moye ko mutu moye tindika nga kene boye tremblement ko le kate. Oh! Amaga nga kene boye. Ni nango zo bang sangai. C'est très serré papa na problème nga kene boye tremblement. Bazo peksa le kate. Azo ya na boke bezo kene zo akuna. Azo linga kene ko tela papa na bango parce que ba senti net ka mon peuple mo boy étrange et les qui ndako ngo landa boke binyoson. Azo linga kene ko tela papa na bango, qu'est-ce qu'il ne fait pas na papa na bango? Mais azo linga kene boy force mo zo ko tindika ya kene te. Et zo tindika ko zo sima. Reste à découvrir. Filme o eza moto et comme déjà rapiango. Pasteur Paulon vous pas, merci beaucoup. Donc Kachoshka. Papa ni nango. Papa ekangami. Papa mikangela atela dans la chambre boye. Qu'est-ce qui se passe? C'est très étrange. Papa. Est-ce que tout va bien? Papa la biso. Il faut dans la chambre la maison répondre te na éviter. Et papa la bango a censé qu'on dans la chambre la kuna. Mais alors répondre te pourquoi? Papa la bango dans la chambre la liste censé qu'on dans la chambre là. Mais comment ça doit répondre te? Ya boy. Jésus. Na boke binyason. Amaka bani ko téléphoner. Maman pe ko tona ko sentir ango. Maman azaki na bureau. Alors sentir force ango. Azu téléphone de sonner place wana zo tala ngara. Nana zo benga. Azu akiango. Ami amaka. Mama eloko moko étrange sami na ndaku. Ni nango. Na yebe papa na danger. Yaga ma papa na danger. Papa la bino na chambre, azan chambre na. Na chambre na ye. Eza ni des étrangers. On va boyer. Chambre papa na bisa ya okangameza bloqué. Ne te regarde mon peuple moi ils ont sonné les gars somo boyer. Ils ont traversé biso. Et ni nango. Oh mais mon peuple? Oui. Ne peut être ni nango net mon peuple. Net nango et traverser ngai et traverser ami ngai et traverser pememi. Qu'est-ce qui se passe? Zela. Amagana nzakuna ndao na yo. Sabayoka. Bongele ozo marteau. Bobuka porte ya papa na bino chama papa na bino. Bongele mbangu nazoya. Alors ba bazo marteau, babuka porte ya chambre ya papa na bango. Place papa la kila na boke miyoso. Mama yeyo. Liye ça c'est quoi juste maman la bini nango. Tela. Tela yo fana awana oya. Nagovana ate na banga makasi kwa jamais na boke de ni nango oye moi musala net ka bonne ni nango tanti pour le dire mo bangi sibangi watu yo ça va kasi ni misanga na sele lo teo ni nango luko juste tena kono mami de soni wakele na yo tika tima kama swala weza te ni nango on a kaki ndokio tela yaka yato kima mbangu tika mu pepe oeza te onga na sentir na bureau na kuna nzambe s'il vous plaît ça signe ma be makasi et là signe ma be makasi mobali nanga penza mwana ngai mwasi c'est quoi juste nzambe dans pepe ma be te s'il vous plaît Seigneur
oyo eza cinéma bien makasi eza cinéma malamu te nini yango nazwi na marto na ndaboke mnaso nini yango amaka amina nini yango nakoka te kobeta yango nanda trabe azokoka te kobeta marto nini yango nini yango c'est bilana azwa yango boye epusani marto bani okima yango moko nini yango makambo eza étrangère yaya tosala boni zelama moke zelazwa yango nani kosimba yango te angazwa marto ngo ekimi susu nanda bokebi nyonso bwile tieba mwana yebela landa na bokebi nyonso. Telle était notre histoire, bébé film na biso esuki on a deuxième partie et ça monte. Naïvi que ça nous compliqué, et ça nous complexe. Jusque là c'est pas encore clair. Pour découvrir sur la troisième partie, Zambia Pambola Bino. Portez-vous bien. Partout besoin na RD Congo na Angola na Congo Brazzaville. Botala ba film na biso bo sepela nango, merci beaucoup. Évangile John Eli Sala, merci beaucoup papa na John Elisala, papa na petit John, merci bon tek munene ya ba CD partout aux amis évangéliste John Lisala, merci beaucoup ba c'est là qui toko pe elengi et pas évangile John Lisala, il y a église Beth Salem, merci beaucoup na couple Ricky Dakota, merci beaucoup à tous les amis à Glive. Nzambe apambola bino, tukutani prochainement na troisième partie à filmer. Portez-vous bien. Bye.